Pasi pe mawa liwa lisusu bandeko na ngai pema na kimia Cardozo pema na kimia eosala pasi ya makasi na motema mosusu tomitunaka liwa euta wapi mosusu bato mosusu bamitunaka pourquoi bato bakufaka ezalaka nini bamonaka nini bandeko na ngai bato oyo bakopesa biso réponse ezalaka nzambe na bato oyo bakufa peut-être bango nde baoloba avant nakufa namonaki boye ntango nakufaki namonaki boye mais babiso oyo nanu tokufa te eza mwa pasi mpona korépondre na mwa question oyo bandeko na ngai ebele ya bato tokotaka na baprière mingi kana ba novembre décembre parce que tolingi tokota na ane ya sika omona batu bagene prière mataka bangomba matakita bangomba baprière kutu ya kafu mais soki kaka tokoti na ane ya sika ebele ya batu babosanaka na bango makambo ya baprière lisusu babosanaka na bango ke non liwa ezalaka toujours ebele ya batu babosanaka ezosala pasi na motema komona mutu akufika boye bandeko na nga esalaka pasi pasi penza ya makasi liwa mosusu ezalaka soki ekoti na ndako ya bavoisin okoki koyebisa bango bozala makasi mosusu oloba bango pe depuis babando olela baokata te moyen tolala eza te surtout soki nano leka na situation ya boye ya kokufela mutu oyo olingaka bandeko na ngai ezalaka bongo mais soki déjà oleka na basituation wana comprendre oyeba tika ye alela se refoule ezalaka mwa bongo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na ye lisusu na Cardozo mal à la tête. Cardozo mutu pasi bandeko nanga e osala pasi. Na ye na sango ya mawa, na ye na sango ya isengo te, me na ye na sango moko e osala pasi penza na motema. Avant na kota na mwa makambo na yebisa bino nini ekomaki, nini esali ke Cardozo lelo akufi, bandeko nanga na kolingana nuna sensibiliser bato nyonso ya sika. Nyonso bakoti sika na chaîne na biso. En tout cas na ye pona ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba information somme. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga nalobaka toujours et encore que non, soki ozolandaka Étoile Lune Inès TV, zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso, zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge kendaka, kote mosusu ka nde tosalaka, talela pe heure. Soki omoni ke non, eza nango tongo na pete nyonso na osenga na yo, kota olia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke non, eza nango midi. En tout cas bandeko nanga na kitoko toujours na osenga na yo, kota olia repas préféré na yo. Soki omoni pe ke non, eza nango pokwa Étoile Lune Inès TV a osenga na yo, kota penza olia soupe na yo na système moko.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye na ba solution ya kitoko. Gavker aye pona kosunga peuple congolais. Yo belaka mukongo, obelaka mutu pasi, makolo esalaka yo pasi, mosusu bandeko nanga otlamuki ka boye motema ezobetaka mbangu, benga Gavker kuna ba solution na yo eza. Na Gavker basungaka bandeko nanga na ba maladi ebele ka ndenge boyebi, donc bo benga bango kaka na lombango na Gavker. Bika na yo libela na système moko kaka ya kitoko. Bandeko nanga tokota na mwa makambo na biso ka ndenge na bando betela bino lisolo ya Cardozo. Ebele ya batu toyebi Cardozo aza mwasi moko azalaka de nature, mwasi moko social, mwasi moko asekisaka azalaka simple, mwasi moko nalobaka toujours et encore mutu nyonso dans la vie azalaka na ba principe na ye na ba logique na ye, mais azalaka na ye social partout azalaka netite ke netomonaka batu mosusu soki babengisi ye ya kozwa kotoyo amemi makambo ya kotoyo akie kopesa yango kuna te, ye azalaka na ye bongo te. Yango bomonaka ta na basheni nyonso babengisaka ye akendaka pe ajwaka pe na ndenge pe ya kitoko. La famille lelo oyo toye na makambo ya Cardozo. La famille ka ndenge toyebi Cardozo ko jouer ya Cardozo e yaki kosala ke ezalaki na mwasi moko en tout cas abandai ko sepela na Cardozo mingi. Abando ko sepela na Cardozo mingi penza makasi ko sepela na ye penza. Je m'excuse, azalaka abonné na ye quel que soit na page à Facebook, quel que soit na TikTok, quel que soit na YouTube. Alandaka penza Cardozo, ye makambo nyonso Cardozo e bando sala ye ka kitoko. Ye penza obalobaka fan à 100%. Mwana mwasi wana azaki fan penza ya Cardozo. E ko sala ke no, tango ye ko zwa zemi fan ango ya Cardozo, azui zemi aye kobota. Tango nano azaki na zemi abandomi lobela. Ezala mwana mwasi, ezala mwana mobali. Nga mwana nyonso na kobota na opesa ye kombo kaka ya Cardozo. Zambe pe koma lalaka na ete eye kosala keno mwana mwasi wana aye kobota pe mwana mwasi. Tango aye kopesa kobota ka mwana mwasi alobi te, mwana oyo na kopesa ye ka kombo ya Cardozo. C'est ainsi que apesa ki ye kombo ya Cardozo. Côté mosusu, Cardozo ayebaki na ye atakutu te. Ayebaki te ke non, ndenge eza boye na za na ndoi te. Ayebaki na ye eloko moko te. Donc fi wana nanu akutana na Cardozo te. Donc ezalaki ka ndenge amonaka Cardozo ajwaka, ndenge amonaka Cardozo makambo asalaka, en tout cas ebando sala ye kitoko. Nde ye moko alobaki ke non,
napesa mwana nanga kombo kaka ya Cardozo. Mwana mwasi wana pe kandenge boyebi bana pe bakolaka mwana pe akomi kokola kitoko wapi la famille. Mwana pe kitoko na mwa pembe netika Cardozo na biso la famille. Eye kosala ke mwana aye kobela nde place problème ebandaki. Tango mwana aye kobela, mwana aye kosala nini? Aye kokufa. Mwana wana âge na ye ekoki kokende neti ba 4 ans 5 ans 4 ans 5 ans mwana ngo aye kokufa. Bandeko nanga esalaki mama ya mwana pasi moko na motema bokondima te. Imagine opesi mutu kombo yo kuto otala kaka mwana na yo neti star oyo tomonaka na télévision. Chaque fois que obengi mwana na yo Cardozo, yo ozomona kaka Cardozo na biso mutu pasi. Mais ye kosala keno mwana ngo pe aye kosala nini? Aye kokufa. La famille esalaki mama ya mwana mabe penza makasi. Ba meka kosunga ye mais esimbaki nango te. Ba meka na banzela nyonso mama abandaki ka kolela jusqu'à ce que bato a quartier ba décider ba lobita tokoki kovanda na makambo yo kaka biso moko te. Ekozala malamu mingi soki mwana mwasi peut-être akutana ta na Cardozo ayeba situation makambo ezo kende ndenge nini. C'est ainsi que bato a quartier ba onyonso ba yebaki situation bakomi kokomela Cardozo na ba TikTok na ba page ya ba Facebook bakomi kokomela ye ke Cardozo toza na besoin na yo bapesaki yo ndoi ba expliquer Cardozo makam nyonso bapesi na adresse bandeko nanga. Comme d'habitude kande boyebi Cardozo na biso mutu pasi na biso Cardozo Cornélie bandeko nanga boyebi ye yazalaka toujours gentil. Azalaka toujours mwasi moko social et ko sala ke noton Cardozo amona ba message donc batu batinda na ba adresse. Oh nde Cardozo avanda lobita donc situation oyo comme somo na koti ko vanda ka boete na kende na nous sur place na yeba qu'est-ce qui se passe. C'est ainsi que Cardozo azwaki mwa équipe na ye kane boyebi akoti kotambola ye moko te. Il faut azala na mwa batu ba accompagner parce que monde lelo bandeko nanga toyebi makambo ezo tambola surtout na Congo na biso e komi mwa patient. Alors eyaki kosala ke no Cardozo azui mwa batu na ye baye kokende sur place la famille. Tango kaka Cardozo anyataki makolo na lopango, il fallait komona plutôt mama ya mwana wana ndenge alelaki. Mama alelaki mwana na ye la famille. Yo nga kutwa na yo kaki nzoto malili alelaki batu ba meki kovandisa ye rien. Donc tango amoni ka Cardozo mbala moko amoni mwana na ye. Donc Cardozo akitaki sur place akendaki komona mama mwana meki quand même kosolola na ye ba monani ba sololi après kolela ya mama kandenge zalaka ba sololaki mais toyebi te oye kolanda après nini visite ya Cardozo toyebi te mais on a ndaki kana informé bino eza que ndoi ya star na biso na kombo ya Cardozo akufi. Ndoi ya star na biso ndoi wana ye moko kutu Cardozo ayebaki na yete ayebaki te ke no bapesi ye ndoi ayebaki na yete. Donc ezaka fan kandenge muto asepelaka tellement na Cardozo nde alobaki ke no na pesa ye kombo comme ça chaque fois que no bando benga Cardozo mwana na ye ezala netika Cardozo na biso oyo tomonaka na ba film na biso chaque jour chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Ezo ça la passe comme je le disais toujours au début à mes émissions nanga la famille la plupart de personnes tozalaka soki tozana ba novembre là vous allez voir batu kokendaka ba église bomona batu mosusu komataka bangomba bomona batu mosusu bandeko nanga ba jeune omona obenga mama kutu ndenge na zabwe na zana jeune na o prier mais après kaka koleka ba décembre to koti janvier la plupart de personnes bazalaka lisusu na tawana te ya okota ba prière. La plupart abatu omona nakende nanu feti moko boye babengisaki nga na anniversaire ya mutu tel
donc ekomika bongo ata kutu église makambo ya nzambe bato mosusu bakendaka lisusu te yango na ye kosensibilize bino la famille liwa oyo liwa ka ndenge tomonaka ka ndenge tomona bato baokufa liwa ezalaka na bamoi nyonso ezalaka na mois de décembre te donc chaque mois liwa ezalaka yango yo en tant que mwana nzambe yo en tant que mutu osambelaka tiaka penza na mutu keno ndenge eza boye liwa ekoki koya na bandenge nyonso donc zala toujours na vie de prière oyo ozalaka nango chaque jour kozanga vie de prière te bandeko na nga bisika nyonso boolandaka Etoile Ines TV kozangaka surtout vie de prière te. Nos sincères condoléances surtout na famille ya mwana Cardozo tu ko présenter ba condoléances na côté na biso Etoile Ines TV aye ko présenter vraiment ba condoléances kanenge zalaka toyebi ke situation oyo to moment oyo eza moment moko eza mwa ya patient eza ya pasi penza makasi prière na biso eza ka keno nzambe alola apesa bino makasi nzambe alola azala na bino nzambe na ya lola azala toujours elongo na bino a protéger bino apesa bino makasi c'est vrai biso tokoki na biso koleka toye tolobi mais mutu oyo nga nalobaka toujours et encore que non mutu oyo apesaka makasi penza ya solo ezalaka nde nzambe ye moko kaka nde apesaka biso makasi ye moko kaka nde asalaka ke non bamakambo mosusu tobosana nzambe alola azala toujours na mama ya Cardozo apesa ye makasi surtout apesa ye mwana mosusu oyo lisusu akopesa kombo ya Cardozo toye ko présenter lisusu ba condoléances na biso na Cardozo na biso mutu pasi Cardozo mutu na biso oyo asekisaka biso toye ko présenter ba condoléances toyebi ke mwana oyo akufi aza ndoi na yo bien que oyebaki te mais l'essentiel na moment oyo to na minute oyo oyebi déjà tokoya kosenga na yo kaka zala mokili kaka bongo donc zala mwa makasi na ndenge moko ya bien. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Ines TV, grand merci na ba oyo nyonso bazwaka ta na bango pona kolandaka biso de partout au bolandaka biso. Grand merci na bino la famille, na pesi bino ba merci ebele, bino bosalelaka biso ba partage, ba commentaire, bino pe bobengaka biso pona kozongisaka biso na banzela na bino pe bobengaka biso pona ofingaka biso. En tout cas la famille na ekoyebisa bino ba merci ebele. Ba merci surtout na yemoko sponsor na biso officiel, sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore na elongo na Etoile Ines TV na pesi ba merci ebele na yemoko Jésus-Christ de Nazareth. Yango na profiter pe kopesa bambote kandenge ezalaka na pesi mwa bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda na pesi bambote nanga na yemoko Madame Marie José Chala na pesi bambote nanga na Madame Sidonia Siala na pesi bambote na yemoko Madame Céline Kaba pourquoi pas Madame Judith Diampovisa Mwasi Nzambe na pesi bino bambote kandenge ezalaka na système kaka ya kitoko mingi makasi. Bambote nanga na ba mama nanga chérie ba o bazalaka toujours elongo na ngai donc soki na sali mwa émission moko boye o mona soki na lobi mwa mabe bazongi singa na zinela ba lobi te mwana balobaka bongo te bakendaka nde boye yango na ye ko profiter pour na opesa bango bambote na mama Titi, mama Tina Sambia, mama Joséphine et pourquoi pas mama Germaine na obosana te mama Eugénie Zamanga na pesi bambote bisika nyonso bozali na kombo na Yesu. Na pesi bambote na tonton héritier Yola, na pesi bambote na tonton Waroma Bundez, na pesi penza bambote na tonton David Divi na système kaka ya kitoko bambote ya nayo yango wana na ndenge moko ya bien. La famille kande na bando loba matanga lisusu na monde ya ba comédien na biso bandeko na ngai ezosala pasi penza ya makasi Cardozo na biso mal à la tête
Cardozo na biso mutu na biso asekisaka biso na minute oyo la famille aza na matanga ndoi na ye akufaki ezosala pasi donc mwa bamessage na bino ekosala malamu mingi mwa bamessage na bino ka ndenge ezalaka mpona kopesa ye makasi bamessage na bino ekosunga ye mingi bokoki kotikela ye message na bapage na ye ya Facebook bokoki kotika bamessage na ka ndenge atiaka bafilme na chaîne na ye plutôt ya YouTube bokoki kotika bongo to bokoki kotika yango na TikTok na ye en tout cas ekosala malamu mingi situation oyo to circonstance oyo eyaka ka ndenge nalobaka eza na babilo mosusu dans la vie to planifiaka yango te pe tolukaka yango te mais eyaka parce que ezwa loi de la nature. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et Kozalande Somo. Stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.